Je m'en fous. Hypocrite, je vis papa aller mon loto. Je suis comme émotionné parce que je connais papa aller mon loto bien. Donc ils ont fille oh baboma bana na bango. Ils ont fille ozo mo na boka na balabala et on na zo bala na balabala. Abwaki mo na qui mo panzi mo na tikala wana. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations ba artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe o Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. Merci, merci très cher internet iska pe bozo en abiso par dans le monde. Bonjour ba landi biso na tongo. Bon après-midi ba na biso na midi. Bonne soirée ba na biso na poko et puis bonne nuit ba na souper na butu makasi. Nzambe ya lola iskan so bozali. Nzambe apambola biso. Ba confiner poto mais ba confiner évangile te, ba confiner prière te, ba confiner le côté. C'est votre humble le prophète Samuel Eric, votre présentateur na bino émission bolinga mingi lisu na kati église na kati chaîne na bino monene bolinga mingi to na TV ya mama biso Anna Kalamba Mosa Mokonzi ainsi que papa Carlos le gardien du temple bana nyonso ya mama Anna Kalamba na pisinu mambo tebele to bandi na David toke na Josué toke na Calvi toke na TV toke na Joyce toke na Louange toke na Hosanna. Que l'éternel Dieu vous bénisse beaucoup abondamment. Bana nyonso amema nzamba pambola bino et puis bana nyonso molimo vraiment Fabrice Bilé Suko Zali et Dieu merci ainsi que Claude Panzu na bosalité manager ya makasi ya notre maman Anna papa Ivaris ya yo yango et Guy Bichou de Bambon quand to loba anes aussi là nzamba lola mona yo papa mbola yo surtout papa Ivaris ya yo yango na belé quand na loba kanza pambola yo. Sans oublier Ouazansi Makamera na combo ya les nobles na benga que artiste complet et moto fanda petit poto sala musala nzambe nzamba lola zanga te pambola biso kaka 100% Jésus quand to oloba merci parce que makamongo siko ebandi na kata chaîne na biso to bai tokela mo malembe ka système Yesu et lelo nzamba lo sala ndenge to bande koyoka ne pe to ko ba koyoka na ye merci ba onyos ba lekaka na kati émission ba lekaka vraiment comme ba invité na biso merci parce que na ba effort na bino nde to komi poto olobate quand to oloba yango wana nzambe vraiment apambola biso ebele nzamba pambola mama Immaculée Omaji nzamba pambola ko une fois davantage et puis mama Lombongo nzamba pambola apambola pambola vraiment mama Immaculée en tout cas na habité mama Sabaot nzamba pambola ko une fois pour na mona ba joyeux anniversaire mama na biso ya Anna Kalamba nzamba pambola vraiment ebele merci beaucoup na ba société na biso nyonso ya YouTube o ba komata nzamba pambola prophète Josué Pemba nzamba pambola pour na commentaire na yo vraiment merci beaucoup je crois tolaka kibino ke torozonga une fois avec l'homme de Dieu le pasteur Israël Nash l'homme à la révélation tango yaka aningisaka monde à ténèbres ayaka la makambo oza ainsi dit l'Éternel ayaka la makapolu ka bezité. Je connais ce tout ça, la moindre batebele ba commenter ba komi ba lobby mais les loto to ba ki tokene molo malembe. J'ai des questions ba komeli ngai batindelinga on en a sur le papier ainsi que la question sur tout na papa ndenge mission to bandango en tout cas boza attentif quand ne baba bokota bo partager mission yo parce que ils ama loba oyo tata ya révélation to négliger révélation te. Quand Dieu donne sa révélation, c'est qu'il faut surtout à la prudence. Donc, c'est une révélation surtout pour Yambango. En collaboration avec mon caméraman, les Francines Nobles, Azo Fungo la plateau parce que tous en a invité Nabiso. L'homme de Dieu, shalom. Shalom, mon Nzambe. Merci beaucoup, Ndenge. À chaque fois, surtout bien, vous êtes toujours dispo pour nous répondre à l'invitation Nabiso. Merci. Nzambe Pena Pambola. Merci beaucoup, papa. Okay. Merci. Bien, moto banda, tout ça a besoin de prière na yo et ça tellement bien.
Seigneur, tout ce qui est favorable entre tes mains, na kombo na Yesu, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Lelo, n'a pas question. Par rapport à l'émission précédente, tout ça là qui, yo répondre à la question on a pour tango simbi ba tête mosusu, ba leki, ba komate, ba lobby au fait ba loba. Nga la côté mais révélation té. Mon mutana fonctionner révélation. On zamba talisson diango au exposé. Na habité l'homme de Dieu. Na lingi obandila biso na moi briefing moi mukie ya ndoto. Dos abna mukuse nango ko une fois. Tout si réellement pena ki yango to yango te. Merci. Avant na banda na pesi batu nyoso mbote o baninganga pe o babondela pona ngai. Na tiki bana église nazo kamba parole révélée. Na pesi bango pe bambote, na tiki pe ba ofelo na bokolaka. Bazalaka na église, na pesi bango mbote. Et nous avons préparé peu kutongela bango ici comme mesiko bana en église. Ofelina nanga kombo nangoza Jésus est mon papa. Na pesi ba ofele nanga onazo bokola na mbote pe bana nyoso partout, pe ba diaspora nyoso libanda mboka partout. Avant de répondre à la question na yo, je suis né à Katanga, grandi à Kinshasa. Abani makambo nzambe na 10 ans. Abani makambo nzambe na 10 ans et te comme si a jour na zana ngolelo na makambo nzambe. Tunaza mosala nzambe ya occasion te ya opportunité te wa kufi akimi pas chamboka à une église. Natanga classe na vie na nga pour un jour na sala na bureau pour na la pasteur te. Naza moko abato bando critiquer basali nzambe. Mais nzamba imposanga nga volonté na ye. Kozala pasteur ezani penser nanga. Mais nzamba imposanga volonté na ye na vie. Na koleka te na zwa komba nzambe lokola base na nga ya mensonge. Ya okosa ba révélation, ya okosa ba message. Bible ezolo baki azala modi moto azokosaka makambo na kombo nzambe. Obi risque nini o moto akoza nango tango azo mentir na kombo nzambe. Moi je ne suis pas un menteur. Message on na pesa ki pena continuer ko pesa eza très profond. Batu ba se vocaliser nango na ale moloto te. Moto azana thermomètre batu ba okota lola eza nzambe eza batuté. La Bible ne juge pas selon l'apparence. Donc, il y a des critiques, il y a des fingi, tina niveau finga ba parents nga bandeko nga ba chrétien ba insulter ngai batu ba fingi nga ya kotokisa ya kokalinga ya kotumba na wazela ka ya koita. Donc na ebite na ano nezo sila buya à part Félix na Kabila moto afinga misuma mingi nde na sentir ezanga pona message po azana mutu moko bo akufa zana ba fanatique moko bo ba commissaire mon centre nde na lobaki la fa passer une émission Zamba zolo babi vos voix ce n'est pas ma voix, vos pensées ce n'est pas ma pensée. Et naza moko ya ba fanatique ya le moloto era zalaki na bomo e era kufi na leli ndena lobaki na émission mutu aponaka mbetu na kusa mutu aponaka ndoto te eza message nga na monaki na pesi na lekite pona na banondi misayo ndima na makasi nga na pesi ainsi dit l'Éternel na se retrouver une étape à Noé na pesi message oya kundima gloire à Dieu oya boy gloire à Dieu oya c'est important de batu bayoki proma nzambe zalaka yangwana soki kundima yondo koyeba me oyoki na lekaki awa pona pesa message ko batu ba se vocaliser kana papa na ale moloto ba bossa ezala ba fio ba olongola ba zemi ezala ba fio ba boka bana na babala ba bossa ni ale moloto non on les a makanisi na yo ngape na penser que na butu no nzamba tali singa ngo parmi batu na mo na ces jours de mort nzamba tali singa ye. Alors on a monté créer attitude ba français bilo oh en tout cas non et en Bible je to juger batute c'est l'apparence c'est to juger batute voilà. Alors pour la question na yo na lobaki na lalaki la fois passée na butu na kati ya pongi na yoki solo a formule nzolo nga bande ko pema pour zaki bembete na yoki solo a formule tant on a la mouki j'ai compris que sa présence esprit de mort formol eza moko ba kiso ba chaka na bibie mais pas moto apolate tango yo tango na kacha ndaku na no kufite ce que je représenter esprit moko boy to eza langage tango na bondeli na lali après sima ya kolala eza na makambo nga na moni na olata na ndoto na nga na moni na koti na kacha bisi e bisi ngo zala ki pembe na kati na kuti batu mutu na mutu avandi na kwene na position na ye batu bazo solo la te na kati ngape na koti na vandi. Après quelque temps, moni papa moko a mukolo akotsa afani pembe na ngala te blamba pembe bisinga mona kita. Ba tozo mona na kati ya bis oyo bakei na séjour de mort. Moi j'ai compris directement o bazaki baza osani ni e baza kokufa. Donc apparemment bando zela biso tonda poto sani ni tokende. Mukolo ngona na laki nga moko pe na ndako te. Na laki na frère mon na kati ya ndako. Mais à comprendre tes frères ngo.
amoni ba réaction nanga na sia kola amoni ba réaction moko bizarre na tangaka so ité miso baloka nga likolo donc na comme lokola à moitié mort. Alors na kati ya bisango tango tozo ken tango papa na bisinga kita chauffeur ya bisinga la bi ayebisi papa na bi tika nga mutu na memie kuna na zana makambo na ngana la kisaye. J'ai compris directement c'est Dieu alingi interpeller conscience nanga suki na nini wana yeba kite to komi ko kende et to komi na arrêt o fallait to quitter la moni ba policier moko géant ba kiti na arrêt ba kanya ba to mosusu ba kraka nde chauffeur o ba ki ba tika nga bandu expliquer ngai alobi Israël Nash ba tozo mo ba kangi ba kraka ba to ba kufi na masumu lelo nde bazo kende na séjour des morts précisément dans lieu de tourment aye comme manga yaka to kotina ndako moto to kotina ndako moto se retrouver na mokili mosusu na mokili auto se retrouva ki to ko mona liboso zaki chemin de fer to moni rai to telemi peme na rai to moni batu musika bazoya soki batu baza musika bapona na mokili bazaki mulongo batu ebele bakanga bango ba chaîne na makolo chaîne ngo batikile bango juste écart ya 1 mètre le chelo kolo oyo ozongisi oyo bilamba ko parce que memisi bango bikumba na mokoma maboko na bango zaki ko ngate maboko ngo zaki na ba charge donc bakomi pembeni parmi bato nga na rencontre qui j'ai vu Alain Moloto moi je vis Alain Moloto j'assume ce que je dis na ko changer message na ngate au mon nga magicien au mon nga ndoki c'est quant à toi je vis papa Alain Moloto je suis émotionné parce que je connais papa Alain Moloto bien na mona zo pepanga imbote azo pepanga mbote nga mona répondre pour les qui na émotion. C'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire papa Alain Moloto à reconnaître yo na monde wana. Doit reconnaître nga lokwa congolais en fait. Donc net si congolais na yebaki ya bato bazo souffrir zala ki papa Alain Moloto. Siko c'est nga lokola émotion. Na mona komo pepangai mbote. Moyena répondre ça zaki na sia nini ya émotion. Bango bazanga na kata chemin de fer biso to zaki libanda ya chemin de fer. Siko chauffeur on a bandé ko faire visiter nga séjour de mort a junga na loboko meminga côté mosusu. Bango ba continuer djela na bango. Tango wa meminga siko to komi na banda ko komola sanga ba appartement ndene ko mona bana ba bébé. Na moni ba bébé ebele. Na moni ba bébé ya mindele na moni ba bébé ya bandundu na moni ba bébé na moni ba couleur nyoso yebi ya ba po na moki ba bébé ona kuna. Na moni ba bébé ya ba 90 ya ba 45 ba 60 ans. Ndezo ebisanga ba bébé o bazolela oyo ba bébé ozomona oyo za ba âge baninga ba sala mokili mais ba boma bango na volonté ensemble te po mutu neti blaki kolongola jemi bana o ba boma bango siko bana ngo bazo réclamer vengeance ya ba mama o balongola ba jemi na bango bazo réclamer vengeance ya ba tata o balongola ba jemi na bango bazo réclamer droit ko tanga il fallait bango pe batanga bazaki pe na droit ko vivre lokola bana nyos ba koki ko sanini ba koki ko vivre. Parce que ngalo to vani na kile to yebe za ba fi obenga ga milianzi ilo kwa mokie pona kolongola ilo kwa pete betango dada vous voyez papa même ata j'aime ya 30 secondes so que cotiser ya mona ba fi musuba za la rappeler si mo ça rapport sexuel azu déclarer sa scène ni azo tenir compte de kazo azo boma batu na moni ba réclamation a banana ba so réclamer ya ba j'aime na bango ba sani ni ba longola ba boma bango ndena parce que la fois passé exemple ya Abel tango kaya bomi Abel na pensé ya nani ya kaye makambo esili nde ba filming balongola je mais bika makambo esili et pas la biso ba yabite mama biso ye baka mama biso nga betanga chance muso bino na vie nga passion na za na temps robota te alongoli je mais chance na bala mi balo ngana poko la bango ndeni na longola ba miso bakasi makambo esila zoka nde makambo esila kite makila ya belle komo kange panza mbende konanga minga na sali lokote batu bayebi sora kaye akoma mupepa ko janine ya makile ya nani ya ndeko na ye sora kaye ezo représenter sort moko ya malédiction voilà alors ba réclamation makila bano ba boma bango bazo réclamer ba docteur ba longola ba jemi na bango ba docteur ba maman ba boma bango voilà des choses moi je viens ko lo ba to kenela ba chambre moko to bandi na wana pona moi ki ba chambre bi ba chambre ba sala nzambe ya bato bakufa na masumu basalia ya bato babiboma ye moko akenda comédien mikato michela poison na monaki comment les gens souffrent. Donc apparemment j'ai compris qu'après la mort il y a des réalités qui se passent. Donc n'est-ce que ça l'analyse que mutu akufaka te nzoto amotunde ekufaka et n'est-ce comprendre ngo quand Bible zolo bake et sengona mutu akufi kati na Yesu c'est que ça na mawa bato mosusu et sengona mutu akufi kati na Yesu pour misala sala ki tango bazala ki na bomoy. Donc c'est-à-dire conduite mutu na sa mabela aux influence ti comme ta okufa. D'accord. Ok, merci beaucoup. Wana na pesi directement maman Anna Kalamba na peso mbote belé, maman Tete Lukubika na peso mbote
ainsi que na bosanité encore une fois ba pasteur Nyon sur batambola crédible et papa na biso Roland Dalo, que Dieu te bénisse beaucoup, ainsi que mon père spirituel na Kombo ya Israël Gilles Yaba Makese Nzamba Pambolo, ça c'est un père pour moi, ainsi que na église Oyo Nazalo kola pasteur kuna na Nouvelle Alliance Jésus-Christ na Kitambo na c'était mon pasteur que j'aime beaucoup. Trésor ngo mafaya nde balobaka bana nyonso afaya Nzamba alola Pambola bien, ainsi que Sandra Djangi ya ba Sandra, Claudia Panzu ya ba Claudia, est-ce que Dieu merci. Nzamba Pambola yo, le prophète Miché Masamba Nzamba alola amona papa Mbolo. L'homme de Dieu na linda meke pe kutuna sko ba question to bani ba question na biso. Olobi loko boso monaki olala qui sur la formule na habité tango za qui en vie soka derrière sur la formule to na noté je ne sais pas moi. Mais c'est na sur la formule mukolo ba parents nga ba kufaki tango bazwa mbomé papa na zalaka nga mo représenter bi sur la formule ndenge zalaka. Voilà. Tango là na kata chambre directement non, du coup qui sur la formule directement yo comprendre qu'ils a c'est esprit de mort. Isaki par révélation la présence esprit de mort deux ali yo mokata ngomona le ko ezali formule ndi ngobité za présence esprit de mort parce que biso ana formule ba sela konga na bibembe précisément na ba morgue. Donc c'est n'ignos soit pas mon nzambe za la langage moni j'ai compris directement parce que ngana zé bimbité comment na koka sur la formule na ndako pona ngeza ki langage et tini ngana thème l'esprit on en a prié et quand je priais et puis na lali si makola lande na komo lotando to nzambe molimo nange komo mona makambo on a mona ki wana donc voilà. OK na na me kapito toute question tango sur la formule le côté, c'est-à-dire il y a une invitation moko ya kufande ya kina kata ndako na yo do ya ki par rapport na yo mais tango telemeli yango et directement ndisco yo par rapport à sande tango yo lali maintenant ça bon c'est que ça y langage mona na bisayo na tombe ke pour tout na yo il a qui vision tout ça là qui rêve na ebi pena ko différencier vision na rêve te ni chose zaka komona ni chose zaka imoni selo parce que bible zoloba Dieu parle tantôt d'une autre tantôt d'une manière parce que les seuls moyens mosu nzamba la bato mingi za na bandoto ndoto ezani ndoto za makambo molimo ezomona parce que molimo pesa la kana miso tolela kana botu ponzo to epe ma molimo ebima keke makambo molimo emonaka de babenga ngo ndoto ndo mo na français babenga ngo vision na français babenga ngo de ba kombe bele ba ko benga ndoto na français ba benga ngo rêve na ndoto do eza makambo ngala monaki mais tant na lali mutu tolela ki na ya monaki ba réaction na nga bizarre donc quoi mutu moko akufi na zaki ko la moitié mort mais Dieu merci abaki ko bouger ngai donc voilà papa. OK merci beaucoup tango lali et puis penser na yo bimi lokola ndoto na yo donc molimo bimi lokola ndoto nde tolala ka après. OK na ebité voilà na ebité mutu kango mona ki ezaki sous forme ya bis ofanda ki na ciment to fanda liboso na fanda ki na katikati do babis ngo zaloka babis na biso ya ba ya esprit de vie voilà ya esprit de vie na mezaki pembe zaki sans dessin voilà bato ofanda na opene penesco rekonitaki bango to ndenge nini ata moko te muta vana ndenge ne pe na kati bato bando solo te nazala sel ona lobaki ta répondaki papa na yosenga na kite et puis chauffeur muta répondaki tika nga mutu ninga na toke na nazala makambo fena la kisai na rekontaki ata mutu te elonga chauffeur ngo papa ba ina yo wana olbaki ke okita papa ngazana za surveillant to je sais pas za nani alataki nzamba la pembe na ebite su musani na banosa na kati ya bisi na ebite mais na ebisaki nga na kitamazaki pina koko makasi donc na mokilibo normal a rosa même ata na ba 90 to ba 95 ans ton chauffeur habiti kai chauffeur tika ko kana place wana to yaki na kiti ya liboso alingaki batika nga papa ngaki na kita donc c'est-à-dire on dirait tant na ngana no ya kokende ezala kite donc neti na ya kokufa ko kite na kita donc ba bazanga na kati za kita na bango ya kokende nde chauffeur habitika ngam tuna ezala makambo fela kino la kisaye donc na kelo kwa tourisme visite nang no zo matin akuna na ko pesa peuple nzambe précisément pe na vina ngamoko voilà. OK merci beaucoup donc ça te comprendre que la personne ko kuma mutuka donc ça te comprendre azaki un âge qui n'a pas tika batu selon destiné na bango après comme na rail après à partir à rail no boni train da partir à train to ketaki liboso na arrêt bazo batu mosusu bakela bango bache bango bakraka nga ba beninga lokwa mupanzi batu mosusu bakela destination mosusu na benga yo mupanzi chauffeur wana donc na yepa kitaki na arrêt pas batu yo se fallait ba kita nde siminga loboko atiki mutuka zo kumba shute aki no faire visiter ngai sora bato na batikira ki na ebita parole na maki ba yokanga ba kraka nde tongo akotinga na ndaku toto akotinga na porte toto mona ndaku na moni mokili mususu
ndene yeko mona premier signe so na mona kezaki rai na moni batu bazo leka na rai mais bazaki na moment moko ya souffrance na kati ya batu j'ai vu papa ale moloto te wana to revenir après après tango leki wana nde oyo komona mena ba bébé tant sikoyo makamara ici eko sanga sona banda ko normal ezaki loko asali mais na kati ya salle ezana ba appartement kuna na kati appartement le boso la sengeza ya bana o ba boma balongola ba jemi na bango ya bana o ba boma balongola ba jemi na bango ndako mo expliquer ngoni bana oyo na mona na bilongi na bango nde bakomaki ba age balanga ba sala ona sama bele bana ba 90 ans bana 45 ans bana ba 30 ans. So papa un message toi moni bana ba 90 ans bana ba 45 bana ba 30 ni ko ba logo nini ali pena to fan na wana pour battre ba lisiko ba yoka yosko prendre likambu oyo bana 90 ans parce que moi na 90 ans koza dia mokolo mais comment moi na ngwaza moi na mukie ba komi 90 ans ma forme ya bébé comment que moi na 30 ans mais la forme ya bébé ça par rapport à nini wana eza bambula na bango balanga basala ona mabele soki do bambulo balanga bakokisa soki banda tona babotaki bango balinga ba vivre bambula wana siko bazo regretter bambula na bango elekeli bango na bisiko bazo mériter te mais rekeli bango na séjour de mort mon elekeli bango séjour de mort siko bazo réclamer vengeance zambatelema nde la pesa qui la fa passer témoignage to zaki na sœur moko de l'église yaki abandé ko bela bila bakene na ba hôpital malade ezo mona na te mais à l'église yambola kangi motema on azali kamuna moto te et ayaki ko arriver que pendant la nuit akufi tango akufi to mi ko lukato bongise poto tike na morgue après 15 minutes aya la muki liwa somo nini oh non na mondi bato ba kangela nganzela moyena kende ezate do anoke na ce jour de mort poto ko kana motema ba kangeli nzela siko makama moni esali esomo ndezolo baliwa somo nini ono bana na boma na baninga na longolisa ba jemi na moni bana na bakangeli nga nzela baninga na lekate yango na ye awa pona sa nini na yambola soki nsamba babomanga na kufa na nini na kimia voilà donc c'est-à-dire bana o na mona ki eza bana oyo bazo réclamer vengeance na bango mikolo balanga basala na mabele soki batika bango babotama yango wana bana ba 11 ans bazalaki bana ba 12 ans bazalaki mais na elongi na forme toujours abanani ya ba bébé bazaya ko silika bazo réclamer vengeance d'ailleurs message aux acteurs capital yango yango parce que ba congolais balanga biso ba congolais to kene mingi na ba futilité moni to vandi na mboka ennemi commun na biso na mboko eza nani FCC la fois passée na kema mokema entre parenthèses la fois passée ba to sala marche awake biloko emati mais zaki kindoki bato FCC bazoloka na moi na kasi kutu ba Facebook ko inda ba WhatsApp ko inda rien bango bazela kan zomba ba pasteur zomba ba pasteur wala nde bango bazela mais FCC azoloka na moi régime Kabila ba beti 18 ans na mboka oyo batikele biso de compagnie batikele biso Paris Foot na winner ba jengi so bakoma kaka tumba kuna poko eloko te na suka na ngo dendo atotangi kezo ju diplôme o suka na dendo mais la moni basali kindoki ya moi na kasi kutu mukolo wana Facebook ko inda non mais bato bangi kotika oyo eza échanger bakena ba anti-valeur ce qu'on a yé na makambo yo ya basi balongola baze mais ça échanger ya bato bateki yango bakela makambo oyo eza nango inutile non bakela makambo eza inutile parce que eza quand même eza étrange parce que ndenge biso nyonso parce que biso toza parmi bato tozali na Eden donc ensemble pour la délivrance de notre Congo bato bayebi Eden bayebi je crois les caméramans oiseaux filmés bazala ba parmi bato pe ba participer pour la évolution pour na papa aller maintenant to ki ma papa ba wana to revenir yango parce que lokola eza pena muzindo te te makamona to repesa ntana na découvrir ntana na décortiquer cabale de juifs baso kango na Israël si magano kende na mi moko za Israël ba benga ngo mire de lamentation ne ba proposer yo mais ba repesa condition ba clip no mingi banzamba la pembe na drapeau ya Israël to expliquer bato na be mission mosusu OK parce que la cabale de juifs bandimaka couple pour les meilleurs pour les pires soko kufi na sima mwa shalanda na cabale de juifs zalande ngwana si même motali liwa limité ezalaki oya kufi après quelque temps o alandi eza force ya cabale de juifs te wana to revenir mais la ngodo singa na tele saka batu bayeba que oza los hôtels au quoi mosantu mais au côté la kati ya cabale de juifs tu parles comme un saint batu pe ba croire na yo mais zokande yo moko yebi ki na donc Tolo Belango, ok, merci beaucoup. Toto on a kambuya ba bano ba bébé. Obi bana ba bébé ça par rapport ba maman ba longola ba zemi. Ba boma ba tata ba maman bango tile ba réclamer. C'est-à-dire on lo ba nini
par rapport à ça na basi oya poto balongola bazemi na basi ya toute l'Afrique monde ati mo parce que chaîne ya monde ati mo o balongola bazemi précisément na lingi ndenge l'homme de dia lobi papa François Bikeno tango pesa bofupe tu as peine besoin remède wana bato balongola bazemi wana ni mususu yanko muso alongoli zemi parce que yena mbane ba yokani ke lokoto boti 4 5 bana lokola ekoti bo foko longola zemi yemba muso ba proposer basi na bango bolongo to longola zemi parce que na ko bokola bana te mususu pe ba kotsa ba sim na kati ya nzoto po mutu asa nini abota te musu pe mwana mwasa libala mais après avoir koleka na papa après ameli ba kisi pona koboma o ezali ba bilo pe sakabana wana donc atapena yango pe yango pe izaka kolonga pe ka zemi tolo belango parce que même ata vision abaso babeta batonga nzamba telisa ngango na mona bana na kati ya mai balinga babimisa mutu me babimisa mutu ezate bana bazomela mai j'ai demandé l'Éternel pour exemple bisinga za batonga o ba mama babetaka mais le quoi lelo yango nde za sujet tolo belango alors comment na bana apparemment nangina interpréter nangina interpeller bana basi nyonso balongola bazemi o ba yambula te yeso ayaki pona bango Yesu ayaki pona bato malamu te. Yesu ayaki pona bato ba yebi te ba yeba. Yesu za na posa bato ba yebi mingi te. Yesu za na posa bato ba yebi te ba yeba. Nde Yesu za na posa na bango. Do langina interpeller bana basi nyoso balongola bazemi ba yambola te. Numéro de téléphone yango wana na se. Oboma muninga na yo okela ye poison mettre avocat na kufa oyeba keza yo. Mo bomba ti lelo. Numéro de téléphone yango wana. Obeta moninga na o moshinzo mobali abimana ndako libala yo remplacer mobali ya batu numéro de téléphone yangwana oza pasteur okima pasi ya mboko komikomisa pasteur opesa faux prophétie mobasha bengana mobali na ye o remplacer mobali ya batu o remplacer mwasha batu numéro yangwana o se repentir c'est-à-dire nzamba ngi interpeller biso sur vie eza opportunité za do o nzamba pesi mutu po mutu a dispatcher Yesu o ayeba kitango waza na bomoyi de tinexistence nzamba o tikela biso yangwana vie eza occasion malamu nzamba pesi mutu batu bakomi ko gaspiller vie batu bakomo sakana na vie asali bolimbiselo asangi mabela bi nzamba mawa batu bazo sakana na grâce mais grâce ça loko a gomme o ezanga na crayon aussi l'autre je utiliser gomme mais ça la kanini esilaka yango bi besoin ba que grâce ça trompeuse grâce ngolu ekosaka do ezana ba fi oyo baboma bana na bango ezana ba fi ozo mona boka na balabala yango na zo bana na balabala abwaki mwana akimu panzi mona tikala wana neti mona moto za na ye na pesa ekombo ya mamisa na baboka kia na balabala na aja 4 mois le lako kisa 6 mois tata te mama te moi sa boaki na balabala basi abongo ndeto osenga basi repenti bibalo oyo balonga na ba docteur bazala na ba complicité après la mort il y a des réalités qui se passent papa nanga journaliste tozolala tozolamoka oh nzoto ekomela oyo ekomela nzoto na biso to yebite soki okolela nani to kolelisa banani donc kobanda tongo asika eza assurance akoma pokwa te kobanda pe pokwa asika eza assurance akoma tongo te na sina mona mutu papa la kibana na ke musala na ozonga na pokwa ba 20h téléphone le li bolanda papa la bino na morgue mutu nyoso na vie aza na esika ni alalaka dans mosu na salon to na mbetu ache mutu na divan mais ça na moko mosusu otika mbetu po bazwe le esika na morgue mutu nyoso na vie aza na posa mo malili mulungete mais bako chao na morgue esika yo malili eza makasi même ate ya volonté na ote mutu nyoso azala ka fier na nzoto na ye asukola munoko bongisa mais soko zi occasion okufa na masumu okufi munoko polele awa na kini basala ba ju super blue bakangi yo munoko ba pasolo libumba zu bilamba ba tchena kati pe bala kisoki nzoto ezene lokote nzoto zotindola ba erreur ebele na buzoba mingi donc message o ezabwe zamba tininga yebisa bato ba se repentir repens-toi et na profiter pena mission na yebisa bato Yesu ba bayamba Yesu te bayamba Yesu mais numéro nanga principal ezawana benga ngai bongola motema yo moto ta na vie impédicité longola ba jemi et mosu pa ngai ya miboma na ba nanga mokilikeba vie za don zamba péché c'est-à-dire clan principal ezali d'abord na ba fi o balongola ka ba jemi na mi balo po longola sa basi balongola sa bazami y compris na ba docteur na ba pharmacie na ba pharmacie musu pe ote ko pe ki saibi ne te ko lo mazimba ba o ba yebi na ba mama bo koko ba komo ba mama mbikudio ba komo na banda ko mona okende kuna bolongola liye jemi kanda nzambe zali ko la bana wana papa na moni makambo somo na ces jours de mort na zo interpeller peuple congolais précisément bande ko ngai ba négliger message jote et ça ainsi dit l'Éternel
Ah, ok. Je m'en fous. Na ba ba benga ngandoki po Christ ba benga mo konzemeli mu mabe. Christ ba bisa zo benga na benga na be esprit. Papa obi bato bele bandima Yesu po azalaka te po ba kuta kaka na Bible. Soki Yesu azalaki boye penati lo me bato bele ba boya na bango Yesu. Yesu ba benga ye azo benga na ba démon na puissance ya milimu mabe. Donc je suis libre. Na za kwa ebembe. Mena banga suko pola. Isa teza musana pona. Ok. Merci. Merci beaucoup. Na bité bana ngotango yo kotaki tango yo moni bango. Bande ko lela to bande ko tanga ba kombo ya bato ya ba mama na bango to ezaki ndenge ni bana ngo. Bazo loba. Mais munoko ngana yoka kezala ki lingala na français. Oui. Bazo senga vengeance bana bazo loba. Bazo senga nzambe a bazo loba biso zaki pina droit kotanga. Tuzaki pina droit kotanga lokwa bana nyonso. Nzambe telema do bana bazaki ya kosilika bana bazaki kokanga bilongi. Na yoka ki lingala la français ne minoko nebi malamu yango wana. Si je me trompe pas na Swahili. Minoko nebi malamu yango wana muke portugais. Do bana bandolela na balangi nyonso oyo to yebi. Ezana bato bazolongola ba jemi kaka na Congo te. Même atana ba étranger bato bazolongola ba jemi. Et bazo réclamer vengeance en Nzambe. Nzamba telema pona bango. Omoni papa. Donc ezala acte musu zo pozo ebite ba inconvénient nango. Lisumu amuke na munene ezalaka te. Mais ba conséquences ndeza différent. Voilà papa nangai. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois toujours kita comme na vers la fin, il y a notre émission na bisolo tout na besoin toyeba d'abord likambo oyo ba mama balongola ka bazemi, mi balo balongola ba somo bazemi, to ba camarade ba pesa ka ba tu conseil que longwa no zemi ça no loko mokote, ndenge zamba to munde ko mususu alongola zemi ya 6 mois. Alors ba biloko wana, l'homme de Dieu. Ce que bato balongola bazemi ba senga repentance wana. Bana ngokati le ba réclamer kaka to izaneni. Mutu avant se repentir ezala masumu mosusu okosenga bolimbi sankulisi te masumu mosusu senga oyambola babenga wana lingala pe kotubela ezala masumu nyonso te baka non masumu mosusu senga otubela ba peso orientation. Donc c'est-à-dire mutu oh merci en tout cas gloire à Dieu. Donc mutu ami yambola yemoko sans que a ni boson mutu wana kola limbisité de foka go yambula kaka e bongo tina basala nzambe musana bangoni toza ba représenter nzambe na sama bele Bible zolo baki confiez-vous à l'Éternel vous serez enfermés et à mes serviteurs vous réussirez. Donc principe ya réussite ezala munoko amosali nzambe na ko peso ba orientation lokola Eli azopesa Samuel o orientation. L'homme de Dieu ko ebi keza ba pasteur belé lelo yo batu musu ba ke ba yambula ba te ba mpena ba cher yango batu musu ba kombe po boya na bo pe ko loba ndo mieux vaut akine mangenge asene 3 jours aleli masumu na yende pe David non c'est là l'homme de Dieu na otuna yo obi ke David asala mabe. Mais David yemoko asenga bolimbi c'est pas nzambe ebisi prophète abiki na limbisi David atika oyambula pa mutute Nzambe ebisi na ni prophète a confirmer le sambo nani. Est-ce que ezaka automatique? Tu es sûr parce que quand on entend la Bible, faut voir révélation écriture parce que Nzambe jamais akoyebisa prophète yebisa mo na ngana misi masume sans Nzambe apeso contenir makambo senga ki bolimbisi parce qu'un prophète a kitala tala un prophète Nzambe no kwa Nzambe zomona donc Nzambe akopeso ndama makamta bo mosusu omoni papa nanga et puis David azalaki nani c'était un serviteur de Dieu. Il y a une forte différence entre Moutoumondimi et un ministre de Dieu. Ministre de Dieu a mandaté. Il y a un monde qui passer par Sama, tu as prophète, le ministre de Dieu a Sama 2 fois. Tout ça, c'est Magamoloko Moussakate. Donc nous sommes des serviteurs de Dieu pour t'orienter dans la bonne direction. Donc ils ont ma soumu monta ko senga bolimbi en coulisses, mais ils appellent ma soumu pour faire ça nini à tout bela. Ce que pour mengo yango yo, yana na lo bana l'homme de Dieu. Ya bato ba publier ka ba. Ça bato mususu mona mutaye ayamboli, mais ya comme na maté, comme exemple mais atanga no ils ont un sermon X, et un frère moko A X A, mais yemo bi que non la tel pourquoi pas ce mutaye ayambolité, oko beta peli so na ngopete ayambo pele kité mais yo fotanga yango moni blon soit des fois bato bango ko banga ko pousse pas pasteur na sala mabe mais moyena na ken ko yambola et ça na longola bazemi moyena na mais ce que bazo banga par rapport que soki a lobby yango to ki ko yambola ngo pas pasteur tu kan pas répondre papa tu kan répondre na osala débat na yote ngana za juste invité na yo ezana mutu mususu aza pasteur mazaki préparé te akimaki pa chamboka un évangile ndo mona berere babenga ngo manquement éthique pastoral. L'homme de Dieu là pardon ezana un grand pasteur totanga komboté te c'est là
pourtant à comboter. Un grand pasteur. Non, non, non. T'es naturel maintenant. Non, il faut pas éclaircir par rapport à ça. Il y a un nombre de dieux moko dans tant à comboter. Il y avait des pasteurs qui koyambola papa ba magie, papa ba kabal juif na bango. Tant maintenant il y a un problème entre l'un et l'autre, abi ils en a pas passé msou ba yakut ba yambola awawa. Est-ce que il faut qu'on le bayango, tu fais un secret non, un pasteur reconnu à sa éthique. Est-ce qu'il faut qu'on le bayango, tu on peut pas regarder en kaka. Merci. Et ça la mutu musu pas ça la buzo ba en coulisses amboli en public. Po mabe asala édifier batu mususu. Omoni? Ngai na ocho loba ah ezana ser moko ocho pe de vini l'église pas bomba ki ko yambola. Natangi kombo na été. Donc na juste erreur na ye wana ya koboya ko yambola. Et ça quoi l'été pour la bateau sous. Mais n'attendez comme on a été. Tu vois on raisonner c'est un monde nous allons na idée. Vous voyez? Donc et ça la makamusu batu basalaka et senga ozo même ata témoignage ne wana motangi comme on a été pour édifier mutu mususu. Netinga par exemple. Tant on a banda kokola. Na sekaka pasteur moko bando ya hotel biso ndako zeki na likukuma. Tabondo usika nga suki akei na komi ko imiter ko komane nzamba betanga. Na bege yaka. Donc ceux qui ont attiré attention à maloba ngo na bege yaka. Mais na sana bondela mama wanza mendela comme loba mabina zene ko makashi. Mais de bon na sala kana kana ko yambola. Ngapela comme loba ngo po batu musu basala basala nzambe ba keba. Po ba basala nzambe ba comme ko papier mutako ba nyoso ningi pona ye. Obilo lobeki faites attention. Donc naza mandaté pas mon touté. Nous rendre compte na ba commentaire à batouté, nous rendre compte dans Nzambo Segenini à Benga Kinga. C'est pour cela que je juge des fois. Et puis, il faut faire attention. Il y a au cause on a comme Nzambe pour nous rendre compte c'est pas nani et pas Nzambe. Alors, quand on benga batou, ba yambola. Papa, oui, maman la sanango. La sanango mama kambo batou ebele, on a coufra on a samba bele. Mais la cause juste moko on a tangi comme mais la personne comme témoignage pour ebanga sa mutu moko akeba mabezali. Amoni. Alors, oh le bel wana et un pasteur Sonic a foutu parce que témoignage il y a un pasteur qui ko yambola ouais mto lobinga te ngam na lobi ba vidéo pas ce qu'il est il y a makamatali kabal de juifs on a le bel émission Italie donc on appelle royer ko bomba te atabino moko parce que mutaza qui président à l'époque c'est qui Albert quand 15 ans mutaza qui en tête ya makambo on pas qui clair po batu ba yeba parce que l'église yo sanini ezokende te wana to na tu zaka ka mwani ezaka juste moi exemple to jeu kuna me ko sunga batu alors papa Sonic a foutu atangi po batu ba yeba ke non un pasteur ko se repentir bien bon la moté mais ka foutu akamwe tu déjà un pasteur comment ko se repentir bi to kotaki na cabale de juifs. On a revenu non nango. Si comment ba juif na nezo kosa batu bingi to muto ki juif, c'est pas ça qui juif, mais on est juif oh wana te. Voilà. Donc et ça na ba témoignage mususu, pona ko sunga mutu mususu ko leka mo rappeler témoignage ya vie na zalandoki na lia batu. Mais ça mutu mususu ko senge permission papa non tu peux parler pour moi comme on nga ko sanini, ko tanga te po erreur na cela qui sunga batu mususu. Et ça là fort pour na bango nesika bako. Voilà. Donc batuba yambola azinga sikono ko lekana télévision loba c'est mo benga na Belgique comme on a yannick longo la bazami non ils ont la sens ça immaturité ça bon moana donc tu peux être un pasteur mais faut la préparer et on bâtir kabiso éthique pastorale et on bomba ba secret ya batu po mutu muso ko pengwa pour dévaler buzo banaye alors depuis la bandi message o eza 15e chaîne na liki na télévision na beti buzo banane na bato ba yambol pour l'instant ba précis ka ba dozo benga de temps en temps ba longo ba zemi na ba docteur na ba muso ba empoisonner ba na kini na bi na ba famille na ba parce que muso ba longo la pe ba protocole ba zemi a santé protocole bino pe bomba te longo na épée non ba on peut pas se repentir même en tant pasteur je me souviens penser le monde a benga na France à côté qui Mario et pas moi Simon basala na ikobo azaki quand même sincère ya ko lobango. C'était un passé comme la pambolier, na humilité, je bénis quand même l'Éternel. Donc ils ont un secret, toujours gardé. Mon papa, parce que moi, je ne sais pas, tant que le bec, il va te comme au banga, pour te mousser un gars, il a plein de questions. Non, il a soute. Mais à ce boss, ça n'a pas été civil contre les aïeux. Parce que ce qui lui est coutu dans la position, on a oublié. Ok, na, lieu de tourment, mais dans ces jours de mort. Merci beaucoup, je crois, merci. Ton année que pas l'homme de Dieu. Sorozan Likambo au Sala. Ato senga pardon yeba kenzambe po alimbisa sengo luka un homme de Dieu oza crédible masumu mususu neti akoboma batu bongo eza to yibi non masumu mususu ezala mutu mususu lelo akufa na tension po yo yiba mbongo mutu na kota mabele yo po yeba ti mutu akufa papa faut tala masumu nino ko sengela pardon kulisha
bana na ye batikala na mokili poyo oboma ye pona jalousie otchela pozo bana na bakoma konyokwama non papa nati ba video mo batinilenga pona nazo za prêter pona kende est précisément na Goma kosunga ba orphelin kuna za bato mozo ba mo benganga père des orphelins parce que nelinga video na endroit na okende mona moko a 8 ans mibali bakangie bazo bakotisi nzete na sexe imagine masoma bango moto wasenga bolimi sans coulisses non imagine mona na yo batindie bongo non de ça la bateau bakolta mutu mobimba koti mabele et singo yambola ba pesu ba orientation o pesu ngo ba offendre la culpabilité donc au lieu non bon mais kati noza culpabiliser et ça la mukoto obela témoignage à vie nanga nini ba boma ba parents nanga na masasi vous voyez le ça na mutu mobimba kufi oh non apôtre Paul na chakufi yo mdem to sala ndengo na pokota mabele o sing non faut yambola boy. OK, merci beaucoup. C'est l'homme de Dieu a mis remède. Olongo la zemi. Oboma batu. Oboma bana batu. Olongo la bazemi sous 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais oyambola teme osenga pardon. Yeba keblo abongo ti le bana ba réclamer yo. Luka un pasteur crédible. Numéro nezali. Obengi soza la confesse ne bengai yambola ayeba nini ko. Koyoka sonité. Ko bateke no lokwa batanga yimunde ko na ba patience ba nemote, ba patience ba garder ba secret. Bazali. Na France, tozana papa na biso na koma Carlos Kalambai. Aza wana, benga ye loba na ye papa ata na sala bo pobo orienté, atanga komo na yote. Na Congo, tona ba pasteur, ngai pe nazali, na chipazali, lo yambola, to kosama to kopesa bo orientation. Lelo kanga motema, yo ka tsena ro senga pardon za malimbi saba, ti lelo, oyoki révélation, malgré senga pardon bana ti lelo bazo réclamer kaka yo. Parce que Tilelo, parce que Koyambola te. Papa, tombe basenga bolimbi sans coulisses. Tilelo basentra capabilité on. Mouto a sengi bolimbi sans sentir. Pour babi le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais tu te sens en tout moment capabilisé. Pour senga ngoa en coulisses. Merci beaucoup toko presque na souka. Merci. Je crois pena lelo to fongola ki moi mingi. To revenir encore une fois na ye, to qui ne chambre par chambre. Toko abako découvrir biso moke. OK. Zambe. Na senga na bato yo tozo mona na ba confinement ba concert rezo betate mutazo boka mbongo atie CD awera azo boka mbongo na ni grand place mais mbongo le kimi benga ngo la raja mambete na ngina senga bato nyonso ya bon cœur tozana ba orphelin oyo to bokolaka et là on a boyaka eza ko keno ko filmer ba orphelin eza ko humilier bato bazana moment souffrance yo ozana mwana na ndako ozana mama no na ndako tango pesa ki mbongo po no tshaka caméra te babenga ngo humilité dans l'orgueil par exemple. Na zui maman abiso moko zaki première dame, ancienne première dame. Azalaki bomone yake na kati ya zamba. Ba tchele bikedi na mutu atie na mutu. Mon choko mikiti sa. Weza humilité dans l'orgueil. Donc ningi osala mama to basa nini ba lobelela yo. Papa yo zana bato basonga kayote. Poni ba tchaka caméra te. Bible zo interdire ceux qui à gauche pesi ya mwasi eye bate. Mais ko yipo benga bala on appelle vidéo moni bango. To zana ba ofele o to bokolaka. Na Jésus est mon papa. Baza l'église. Nous en avons plus ou moins 20 orphelins. Dans le contexte où nous avons aide, il y a bateau basana un bon cœur. On dit manga, gloire à Dieu. Au boyango, gloire à Dieu. Mais on a passé message na bateau un bon cœur. Nous avons orphelin au tobokolaka. Tant musu yo lamba ka 4 nzungu lie biloko mususu obwaki na fulu. Mais ça tant musu na mwana moko azoluka yango alia. Ils na bano bazotanga. Na ngina entrepele yo mama. Na ngina entrepele yo papa. Pas ya mboka nde komisi bano libanda lelo. Ba faux prophète ba panzi ba famille ba parce que bono prophétie bo analyser prophétie te bo bengani mona ndako bo joindre bo boki toza na bana na kati to na za plus au moins na vie en fele na zo senga na ba chrétien parce que papa bana to bandaki ko sunga ba fele parce que ba sunga biso mingi zaka ba musulman ba chrétien mingi ba zo benga to papa na zo bona nzamba tele sanga état da mabana wana donc et comment loko la clique moko ya ko pimela bato donc na zo senga na e bon cœur papa nga biso ba musulman bazalaka na nzamba solo mais na koma na nga musulman na trouva amour et pas na bango sokande amour est plus fort que kindoki na zo senga assistance na bana nzambe nyonso tozana ba ofele to bokolaka na église o batangaka. Merci papa. Merci beaucoup. To comprenez presque na souka notre émission. Je crois nzamba lola pambola biso émission édifiée peuple de Dieu. Et oui on peut ça. Émission édifiée peuple nzambe so ibosaki actuana surtout le kambo longo la zemi. Même yo frère, au pesaki mbongo, sera longo la zemi. Même yo sœur, au pesaki conseil,
non elonga c'est même yo frère o abetaki lisolo ate na mutu moko même docteur olongola bala basaba to zemi même yo pharmacien ba yeba tuni yo no kise longola razemi mais ba bato basala ba praticien basala ka bakisa bokoko o soko cheka bo longo zemi pe longwe même yo ne kolongola 4 5 zemi o kota ka taliba lo o soko o mona o ana stérilité parce que o envoie te o senga bolimisi mais o tatola te o tubela te hein o envoie yango te yeba ke tilelo et o retenir par rapport à ça le cas des hommes de Dieu lobela bango et puis bakoye bakobonela pona yo pe makambo ekosani ekochanger même yo pasteur olongola ba sœur bazemi yo pe sœur ko sa pasteur ba pasteur comment azemi olongola sans que muta yeba o modambo e mangu salobi mangu batonga to revenir yango baso beta batonga wana le to revenir kamikolo yo to koloba makambo wana et na makambo ya makabal juif to lobelango merci beaucoup l'homme de Dieu lobano sur et puis numéro na contact lobananga sukeza na pamoli bato nyonso bazo finganga pe ba finga na émission ko la pambola bango nazwaka ta kotala ba commentaire te nangina pesa numéro nanga téléphone pona bato bangi ba yambola puis pona bato bangi ba assister ba ofele mon numéro de téléphone est plus 243 89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229 merci. Merci beaucoup. Tu connais presque na souka émission na biso. Maman Anna Kalambai, merci beaucoup. Ma mère que j'aime beaucoup, en tout cas, qui te bénisse. Papa Carlos Nzamba Lola, à mon Pambola. Papa Ivaris, les grands managers Nzamba Pambola yo, ainsi que na combo encore une fois il y a papa na biso Guy Bijou de Bambongo, il y aura combo Guy Bijou de Bambongo. Borfelin, papa le Abelelia. Soko yo ko assister ça biso pe bien makasi Nzamba Pambola yo. Les nobles Francis nasima kamera Nzamba Pambola yo ba abonné na biso nyonso na ba bazo kota ba Kongo mikili tout bango nyonso wana en tout cas tellement bosé belé na mois de décembre to ça la liste ya ba dédicace to ko dédicacer bino en tout cas Nzamba Pambola bino. Mon numéro est plus 243 947 45 03 plus 243 947 45 03. On a besoin de une émission, on a témoignage. On a témoignage nzamba salelio. Oza pasteur oza nzamba tesoko visimo lo bapona tina mboka batbayeba. Oza na besoin chantre de l'Éternel, au point de promotion na yo la musique no promotionnelle. On a besoin ya boutique au publicité, surtout mingi ba chrétien, biso to sala la propagande pour na kombo à Christ Jésus, ndeto sala ngo. Benga biso numéro na biso za wana, to benga mo boss na kuma Anna Kalambai, ya ko benga biso peto koma wana. Merci beaucoup, à la prochaine numéro. Ciao ciao, tout possible non beauté. Merci. Bye.